IHP Media, la chaîne qui vous aime. Bénédiction, ozwaka bénédiction pona. Tant on a d'autres fungabano, Zamba Pambolanga, Zamba Zobaxelanga. On peut aussi ça va dossier compliqué à battre. Bah dossier compliqué à battre. Maman Moboy, maman a un problème à robota. Maman a un dossier compliqué à robota. Mais Zamba Sali Ngoluye Moua Simba Makan et Missomona Salaga, Atalaga, Netondoliana Borfelin. Abia papa na CP na pesa ta $1 nanga ekota na orphelin tant wasali acte na sambele ponai maman na moni molimo kitikat nanga Zamba ebisinga bisa maman dans 3 mois au bota joazem 3 mois qui pesa na boti ma pasa. Alors pourquoi? Parce que à kota ki na dim ça dit bilo mususu ko lo appelle dossier compliqué par rapport il y a motema o ya kosunga ya ko aider et Nzambe passer au faveur. Ok, toi le prophète a dossier compliqué aux orphelinat. Naza eza ONG oezalangi la kombo ya orphelinat oyo tomekaka mpe kosunga ba orphelin mpe bana oyo baza abandonné. Bano baparent basupe baparent bazali mais babwaki na bamwana basundoli biso tozwi ye po to encadré. Merci beaucoup. Balandi nyonso bazolanda biso ezala vraiment passé neti nga bolela mona okokosa émission te na okokoloba te komona bana ndenge baza boye donc passe na motema yo moto ozolanda biso partout ozali so ozata na $1 na yo ate lamba ata biscuit esengi mpo na osunga bana osala yango nzambe osunga yo na osala yango mpe mpo na nga. IHP Media, la chaîne qui vous aime. IHP Media, la chaîne qui vous aime. Mingi balandi ya chaîne na biso tolingaka bino mingi kande tolobaka soki Yesu ayete tokomona donc tomonani elongo na Yesu bikamo ezali récite ezali na kopesa ba merci mingi na ba abonné na biso o balingaka biso penda ba telemaka wana balandaka ba émission na biso Nzambe ya likolo apambo ya bino. Pourquoi pas je dis merci à mon Dieu pour appeler biso pe malingi lelo émission o eleka na kimia toyeba ndenge nini bana o baza nsima na biso baza banani papa aza pembe na biso aza banani avant ya okoma na émission na biso na opesa ba mbote mingi na maman chérie maman Abota Flandre na Lille na France en ligne maman Janine Kabedi pourquoi pas mon père Luki Kayembe et mon prophète bien na benga kayenda monaka le prophète Felingu dia Congo na pese ba mbote place aux alines na pese mbote Nzambe ya likolo amona pourquoi pas Nadia Mutwale Nadia Mutwale place azana pese merci Nzambe ya likolo azana bon moyen nazanga mokote nazo longo na bana nga na mona sima nazo longo na dadi bonjour. Bonjour maman. Pour les belles prophète a un dossier compliqué. Oui, on est là. Bonne étonga. T'es église Zambazo Batela et c'est bon, tout va bien. Bandimi o balanda biso na ba chaîne biso baza bien baza na ba dossier. Baza ba dossier jali mais par rapport yo yebi makamonde zalaka na makambo bonzambe ezo senga beaucoup plus foi. Parce que dossier compliqué eza makambo message oyo Nzambe alobela ngai oyo Nzambe abimelanga eza makambo Nzambe alobela par rapport ya vie ya bato parce que vie ya mutu eza dossier. Alors naloba ngo naissance à motuti liwa na ye parcours à monter dossier parce que dossier monte comme compliqué tango monde molili et côté na kati bitumba molili est compliqué parce que diable a compliqué dossier peut-être que Nzambe abaki au sala 120 ans na mokili diable lingo sala 40 ans au kufa avant dossier comme compliqué. Voilà là où moi j'interviens quand le dossier devient compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé dans des choses compliquées. Alors là dans des choses compliquées c'est la foi. Alors yongo je suis un homme de foi ndi maranzambe na totalité ne mobima ndi maranzambe na nyonso oyaye je sais que Dieu peut tout. Ozomona maman. Alors yongo moni naza prophète ya ba dossier compliqué. Ba dossier compliqué on apparemment ici la raté et aussi la tata yo peut aussi la té. Atanga peut dossier compliqué. Oui, c'est un dossier compliqué. Té naza ngoté. Maman journaliste. Oui, naza. Oza na dossier compliqué. Naza ngoté papa. Balando de balanda biso bande bana ba
Théo posant l'amour. Même caméraman, dossier, même le président de la République, Fatih Béton. Pas dossier compliqué à Zalango. Mais oui. Mais Bitumba Est, on a un dossier compliqué. Bitumba Est, il a raté dossier compliqué. Même le président de la République doit me voir. Même Fatih Béton doit me voir. Mais bah dossier compliqué, on va la dossier compliqué. Bah libre moi bah mort, bah parents bah donc faut bah tiri bah na bah offert papa couper tiri bah na miké. Bah na bah 5 ans 2 ans moi na a survivre un dossier compliqué. Même ça besoin pour mon dossier na eza compliqué té. Pour tes dossiers na yo eza compliqué, d'abord tu dois d'abord recevoir, avoir la révélation, Zamba Funglomisu, Oyeba, ou reconnaître l'homme que Dieu a établi dans cette époque, qui a ce mandat-là. Yako, si ça va dossier compliqué. Parce que Dieu ne traite pas avec tout le monde. Dieu, dans chaque époque, dans chaque année, dans chaque saison, Zamba Zarana Nenge Oye a la Ramakamnaï. Alors, dans la saison, dans l'époque, Dieu a élevé un homme. Et son nom, c'est le prophète de dossier compliqué que je suis. C'est-à-dire, Dieu a télémissinga par rapport à un message. Il m'a dit Abraham. D'abord, Dieu m'a changé d'abord le nom, il a changé Abraham. Mais donc, d'abord, c'est compliqué. C'est un nom que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que lui-même m'a dit, je suis un Dieu compliqué. Véritablement compliqué ensemble. Parce que le diable est tellement pas compliqué. Surtout dans la Bible, même Moïse, même Abraham, c'est un dossier compliqué. Abraham, dossier compliqué, tout le monde a un dossier, même Thomas a un dossier compliqué. Pierre, un dossier compliqué. Il a dit que même le président de la République a un dossier. Il a tout, il a des moyens, il a tout. Mais il a un pays. Je vais exemple de Bitumba. Même na sentir dans l'autre, déjà prophétie, on a senti à mon Konzamboka. Nabaki, Fatih Béton, vraiment je l'aime beaucoup, c'est mon président, je prie beaucoup pour lui. Mais sentir na yoana. Vous comprenez, bah dossier compliqué, il faut, on doit nettoyer, bah sentir na pembeni, bah pesa et bateau yo, bah capable de sonner mon konzi. Alors même yo pe nous a nous ça salara o, elle nous soit qui la ko jaloux. Elle nous soit talaka mon journaliste na Boudarabi soit nani. Dossier compliqué, on a besoin que même yo a dossier compliqué. Exact. Vous avez une ennemité. Exact. T'es na tout nous avez une ennemité. T'es na za ennemité je prie. Yo za la ennemité. Mais nous avons deux sortes des ennemis. Et ça, c'est un ennemi merci beaucoup, on est aquí. Et ben, il y a émission. Tout le monde a besoin de la Bobby. Tout le monde a besoin de Papa Zali, prophète a dossier compliqué. Na moni na moni bana bazaba nani ba chantre bana ekodim. Te bana oyo bazaba ne kodim te bazaba na oyo na motema oyo nzamba pesi biso obi mama kosunga ezali kabo ko soutenir mutu ko soutenir ko fungola batu mitema soit ko aider batu humanité ba voisin ba ndeko libota kosungana et pesa mela mutu nyonso te aider quelqu'un. C'est-à-dire, Zamba pèse sur mitema. Tu as mutu na pas cité. Tu as mutu à souffrir. Et ça fardeau. Il y a même mission Zamba pèse il y a des dossiers compliqués. C'est pour résoudre certains dossiers compliqués à la vie à Batou. Même Bano Banassi, mais ça va dossier compliqué. Question ezali que Bana Oyo, la plupart baza Bana Oyo, papa na bango, mususu mona kufela papa, kufela maman. C'est-à-dire, baza ba orphelin en bref. C'est-à-dire bana wana na mutema nanga. Ozomona na zwa bana wana pour na encadrer bango na mateya na mamba bonzambe ba kola na bonzambe et d'aider na kolekisa bango zela kelasi et pe amisatu ko instruire bango. Ozomona ko instruire bango parce que ça na fardeau na nzamba lobelanga. Na bi que le début a toujours été difficile mais na elongo na nzambe toko koma na objectif na biso.
Merci beaucoup tolo bano baza orphelin babiso bakufela ba maman babiso pe bana ya nzela kaka ndenge ezalaka aza moto akosunga te. En fait aba dossier compliqué ne azwa bango nde baza wana akipa bango na motema oyo nzambe asala ye yango abi asoutenir bango. Yesu biso siko avantage nini ntango osala makambo ozozwa? Premièrement nazo interpréter bandeko ba Hollanda oyebi biso otoza ba chrétien bana nzambe bato toyebi nzambe la plupart toyeba pe nzambe ngo bien te on moni pe ba dossier compliqué un peu existe kaka omoni ko sala malamu elongola pe efungula pe elongola pe dossier compliqué na via mutu ozomona nga même na bible soko tangi bilo mona ke bolamu e sunga bato ebele échanger pe ba via bato ebele ozomona c'est-à-dire avantage d'abord est que acte auto ça les acte nzamba sepana makasi koleka ozomona acte d'abord wana ya kosunga un éthique mwana kufele tata mama yo sungi atana verbe atana kopo moko ya mai bible lobi la vraie religion prière à bien ils ont aidé orphelin il y a un moment que la plupart des gens ils n'ont pas compris ces révélations il y a un moment ozwaka bénédiction pona tant on a d'autres funga bano yo nzamba apambolanga nzamba zo bakelanga on peut pas aussi ça ba dossier compliqué à battre ba dossier compliqué pe à battre na maman mo boy maman a un problème à robota maman na ma dossier compliqué à robota mais nzamba sali ngolu ye mo simba makana émission mo na salaka atalaka ndeto ndoliana ba orphelin abia papa na sepe na pe sata $1 nanga ekota na orphelin tango sali acte na sambele ponai maman na moni molimo kitikat nanga nzamba ebisinga bisa maman dans 3 mois au bota a joazemi 3 mois qui pèse ma boti ma pas ça alors pourquoi parce que à kota ki na dim ça dit bilo mususu ko longola pe dossier compliqué ça par rapport il y a motema o ya kosunga ya ko aider et nzambe passer au faveur. Ok, toi le prophète a dossier compliqué aux orphelinats. Naza eza ONG ezalangi la kombo ya orphelinat oyo tomekaka mpe kosunga ba orphelin mpe bana oyo baza abandonné bano baparent basupe baparent bazali mais babwaki na bamwana ngo basundoli biso tozwi ye po to encadré. Merci beaucoup. Balandi nyonso bazolanda biso ezala vraiment passé neti nga bolela mona okokosa émission te na okokoloba te komona bana ndenge baza boye donc passe na motema yo moto ozolanda biso partout ozali so ozata na $1 na yo ate lamba ata biscuit esengi mpo na osunga bana osala yango nzambe osunga yo na osala yango mpe mpo na nga dadi yebisa biso sikoyo osukaka na bango ndeni baotanga ozosala ndeni bon bato bana nsima no bayaka kotekela yo bende bon vraiment jusqu'à présent on n'a pas encore eu des partenaires même des donateurs mais on travaille dans les moyens de bord les moyens de bord cela veut dire ngai moko nanu parce que j'ai vision malembe et puis en plus na bandeko mususu abonzambe même na quatre églises ba frère na ngamsu dans le Seigneur ba sala nzambe mususu ba libanda mboka ba yamo ba bengi papa na mona ki geste cela que en tout cas vraiment c'est encourageant moi $1 na nga yango yo moi ni na nga yango ba zebele o pe ba koma moi ba bengaka moi $1 moi $2 na bango papa bo sunga bana wana papa bo sunga bango et on les fait. Merci beaucoup. Pour na moto ya mona bango ifoni sala obenga kaka osuka na obenga odia oyati place bazali yango na bi adresse yango nazo pesa Kemba numéro 3 na Esika Kemba numéro 3 na commune Matete quartier Baumbu na Kemba 3 ba numéro de téléphone na Serbo ezala sewana soko lingo benga et okuta na biso bureau ezali to yamba yo et to ba qu'est-ce qu'on doit faire. Ok, merci. Papa Nabiso, par rapport à eloko yozo bongisa pona bango ni bato asala muto aza pour ça il loba nini yoko loba ngana ko encourager ba maman neti maman na ngai maman Sido Zamba Pambola maman Sido na mboka France azape moka ba maman oyo même $1 na e na journal lelo ekoti révérend Gimbonda Zamba pas même $1 na e ekoti bon sans oublier révérend Billy na France Zamba Pambola ça dit et puis maman Emilienne
na Italie nzamba mona yo c'est-à-dire bato wana baza bato yo même un na bango ekoti nzambe apambola bango ba dossier compliqué na bino oyo monde amoli ya linga compliqué na yebi ke bana o ba kosambela nzamba o mona bino ezalaka passé bana ebele bo chaque jour kolesa bango vraiment eza alors wana pe toujours solliciter pardon maman toujours solliciter bandeko na yebi ke na Congo enseignement primaire eza gratuit mais eloko toujours senga bakaye baketch banini rentrée scolaire ezala kaka et puis bafrais mosusu mpe na baekole bafutaka ozomona malgré eza ofele mais d'autres frais bafrais mosusu ya mike on les paye alors kolata na bango kokisala mpe koli moko ya bavalise koli moko ya bilamba mpona bana yo ozobwaka yango kuna mais ça peut aider tu peux l'envoyer et ekoma nzamba ozanga te kopambola c'est-à-dire toute chose là ya malamu kosala mpona bango bajoue ya bana nyonso omoni kino bana oza mama oyebi nini bana bakozala yango mposa ekokoma na bana nyonso nde ozala na bango so bando forme bango mpona prière toforma bango déjà vie de prière nde vie na bango bana mosusu mpe baza na kati wana bazali na misala mabe mpo baparent to bakufi batiki bango mais tolandeli bango badélivrance tosisi bango basemence to na sorcellerie lelo mpe bakoyi bamosusu bazoteya bamosusu bazotanga bible bamosusu mpe bayebi mambo ya nzambe. Merci beaucoup. Là boyoki en fait il y a des dossiers compliqués à lobby. Ils ont une activité mo awa asala pour na bango ya kolia ya komela na ba o bazala ki libanda batindi biloko na bango moi ba 1 euro na bango pona bano o nzambe ya lola apambola bino j'espère que boromona belement de bana bazolia nde bana oyo bamsu balati o ba pe batinda bilamba balati bamsu so pe batinda ki babite bafute ba minerva bamsu ba ke classe non ba yete en tout cas vraiment nzambe ya lola apambola yo mutu place ozali so moni ko sunga evre ya ko sunga bana oyo sunga bango nzambe likolo apambola bino na bike bozaka bele bolanda kolanda biso tika ete nzambe ya likolo apambola bino. Pourquoi pas je dis merci à tout le monde au bazar technique l'église mobimba malgré na yebi kombote mais nzambe apambola bino soki yeso ayete na bike bozabe tika nzambe apambola yo mtotinde $1 na yo yo mtotinde $1 no po bana o balia en tout cas vraiment na moni ya malamu ezali parce que na moni baji na moni biloko bana baolia bolanda pe nande bana bazolia bazomela baji na bango et puis na bosana question moko par rapport ya activité oyo sala pona bana oyo et ça bango nde yo sala ngo d'abord bana oyo ba fele ba na problème affection on la plupart ba kola ba parenté papa kufa net mwana morazawa papa na ye mama kufa aboti ya kufi ozomona siko ba fait ndengwana mwana bonga mona papa te affectué zate ozomona siko awo mona ke tokobina tovana bango je lokola un papa avec ses enfants tokoli ensemble moni loko wana elongola bon ba stress elongola bobe makanisi bafanda kina ngao fele papa kufa onzam na sala nini oreza ba réalité oyo ekomi na vie oboso mutu pa linga ya ko sala activité wana awa na bana o problème ezate aya maboko eza ofungama. Ok. Merci beaucoup. Tokomina na to kenena kolia to mona ndenge bana bakomela nde bana bakolia nde bana bakobina avec un autre daddy dossier compliqué. Il y a ba dossier compliqué. Media, la chaîne qui vous édifie.
la chaîne qui vous édifie. Bomoni nde bana balie bana basepeli bana babini elongo na papa na bango en tout cas vraiment marque ezosala mpasi mesalinga esengo mingi kohésite te ya ata madeso wana eza na ndako oyo banako epesa nini adresse eza na papa asalobaki nzambe ya likolo apamona j'espère que bozalaki ebele bobandaki kolanda biso ka nde tolobaka soki yesu aye te tokomona na susu. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.